mbote mingi balandi émission na biso tozokende wapi na sepeli susu kokuta na bino na mukolo na lelo eza bongo mama Nicole Moisanza oyo asalaka émission tozokende wapi malgré nazaka sunga moko te émission tozokende wapi ezosalama tous les jours na Facebook en direct de dimanche à vendredi. Donc si j'ai ça kuna ya makasi nazanga mon côté nazape na bandeko yo bazoko baksa implice na 4 émissions wana naza bongo na couple basali na Nzambe oyo bafandi bongo na Dallas naza na évangéliste Willy Mutamba. Donc azape na Facebook azoko enseigner na Facebook na ye Willy Mutamba. Donc Willy Mutamba so bobeti même na mwasi na ye Mimi Oussoum Mutamba. Donc beaucoup retrouver bango bazawana pe na 4 émissions oyo pona ko baksa implice. Et puis naza bongo pe isusu na maman na biso Marie Agnès oyo afandi bongo na Paris ye pazo ko baksa implice na 4 émissions oyo. Et puis naza bongo na maman na biso journaliste maman na biso Cécile Kimia oyo asalaka émission na ye na Congo ya Sika droit d'Alesier ye pazo ya kapona ko baksa implice na 4 ya communauté na biso poto kene liboso na ndenge moko ya malamu. Alors émission tozokende wapi eza wana toujours pour na enseignement et puis pour na ko aider yo ndeko na nga oza kotala nga yo papa to mama yo ndeko na biso ya génération oyo ozolinga kokota na makambo ya libala. Vraiment si j'ai na 4 émissions na biso kuna na YouTube pe toza na ba vidéo soko beti tozokende wapi bokuta ba vidéo ebele eza kuna vraiment beaucoup se retrouver na ba sujet na ba point oya malamu. Donc nzamba za wana pona kosunga biso nyonso tout des fois za makamso zo komitungisa mwanango mais tango kota pe na émission tozokende wapi okuta ba réponse pe makamso su omitunaka olobaka. Alors si bande comme sous batuna nga ba question pourquoi tozokende wapi eza juste question na makambo o tozokuta nango beaucoup plus ya mabe o tozomona na kati ya communauté na biso. Donc eza moto so pas ça la comportement mabe des fois batuna yo na bizaleli ya mabe OK nango wapi donc o suka nango wapi. Alors ndenge eza wana na 4 émissions tozokende wapi eza juste question to posaka mingi na makambo o eza ya mabe mingi. Et na topesa pe ba merci mingi na bandeko nyonso bozozo temps ya kolanda biso bozozo pe temps ya ko partager ma vidéo Nzambe apambola bino. Alors bobo sana kaka te ko s'abonner na kata YouTube so bobeti la tozokende wapi bo s'abonner pe en tout cas kuna boko se retrouver na ba vidéo ya malamu. Alors eloko meminga lisusu na journée ya lelo na ya liboso na bino balandi ya émission na biso bozolanda ngo partout parce que eza kotala makaka na Europe te na Afrique na Amérique na partout na Asie émission tozokende wapi vraiment ezokotalama na ko leka boye pona kolobela surtout pona communauté parce que tozokende wapi tozawana toujours tolobelaka plus communauté pona changement de mentalité ekota mingi na bandeko na biso ezala bao bafandi na poto ezala bao bafandi na Afrique. Alors pourquoi na ekoloba lelo makambo etali communauté parce que eloko moko oyo mingi ya ba congolais bazoko se rendre compte te vraiment ba congolais tozala problème moko sérieux. Problème tozala ngo sérieux eza congolais ya RDC mingi balingi te Congo ebima na buzoba mingi balingi te Congo et avancer mingi balingi te Congo et ezala na mentalité parce que tant tozolo ba Congo mboka na biso tozozo ndenge biso yo moto lingaka nzoto na yo ndenge nga mama Moisanza na ye ko se présenter liboso na bino na roko ya pe salité te poso na ye salité mingi boko sala ba critique mingi na baba o ba félicitaka na musala ba kozala déci ba komona ke no ndenge nyo yebo donc funa bongama pona ko se présenter liboso na bino ndenge mo pe mingi ya ba congolais balingi te Congo ezala soin esukwama la tilamba propre et bongama mingi balingi yango te. Pourquoi bandeko nanga nazoloba boye bandeko nanga ba congolais mingi balingi Congo ekotaka trop na makambo ezanga tina atako tozoloba pasi na mboka na biso atako mingi mboka moko salite bata mingi misu balobaka mboka moko buzoba na buzoba bongo yo o muto zoloba o mitala pe place ozalaka est-ce que o memaka mboka na yo na niveau nini parce que ngaso na moni ke non place oyo buzoba ezo salama
oyo ezolinga ebebisa image ya mboka nanga nakozala wana te nakokima ngo nakotelemela kutu. Pourquoi nazoloba bo bandeko nanga Congo ezokende na pasi mentalité ya Congo ezokufa eza bakamera eza bandeko oyo bakoma kosala kofungolisa bachaîne ya TV bandeko misusu bakoma kozwa bakamera kofilme. Pourquoi nazoloba bo bandeko nanga nayeli bino likambo moko esalinga pasi makasi na motema. Parce que nous avons besoin que non, mboka na biso, conscience à maman mikolo et papa mikolo échanger. Mais on dirait na siècle autocomi, donc raisonnement va tata misusu na maman misusu, et ça on dirait ya ba bébé. On dirait ba na misusu ne utubaza na intelligence à ma casse ko le kaba mikolo. Dernièrement bande konanga na sala ki vidéo moko, na sala ki vidéo ezaki ya constant. Kolobela surtout ba point oyo ya makambo kana olobela ya polémique vidéo moko ezaki pona porte-parole moko ndeko na biso moko oyo bazoloba ka kufi ezoyeba na pete soka kufi to kufi pete pour matanga ne peso ebana te zobozi. Alors vidéo na ngapena sala ki ngona sala ki par rapport à constant pour ba ndeko musu ba kufi na Congo jamais tout le monde a ba caméraman to ba site moko ba internet et là ndela ka ba famille wala et ça nous a qui eloko monde ça qui constant ya kolobela sur buso ba ndenge nini ba Congolais ba mi pesa ka trop bande ko na ngai so na yeboye ezoka ezali kama okamba vidéo wana par rapport à la vidéo mususu oyo biso to sala ba émission tous les jours na Facebook na ngai ya Moisanza ba émission to sala tous les jours na ba mama na biso Mimi na mobile na évangéliste Willy Mutamba na mama na biso Cécile Kimia na mama na biso Marie Agnès ba émission oyo sala tous les jours ba vidéo wana mama to papa soko fandi la ndiango okobakisa okokite me okozwa oyo eza beaucoup plus oyo koki kosunga on a ba problème na ozana mais ba vidéo wana fandi na YouTube na Facebook ça va pardon parce que eta la makanango mais ba vidéo fandi na YouTube donc ba vidéo ezo bouger ko on dirait ko bouger te mais au moins na congolais vidéo moko batie ya mutakala et si batie moins de 18 ans moins de 16 ans batie o mutakala botala bakisho zo pesa ba mibali makasi na mbeto vidéo moko batie yo mama tala position oyo koko batisa papa na mbeto tala ba nombre de vie na bino batu oyo boloba ke non bozo koloba bato bazala buzoba bato ngo bazala buzoba soki totala kaka na YouTube na bango combien d'abonnés ou bino bo s'abonner kuna okoka misusu ba 10 000 okoka misusu ba 5 000 misusu ba 30 000 kaka bato ngo obino bozo lubenga bazaka na buzoba kaka bato ngo oyo bino bozo critiquer mais maboko na yo puis o s'abonner maboko na yo puis otali bande kotozo kende wapi bino batu bozo ko encourager batu wana bino batu bokomisi bande ko wana baswa disane ba mibenga ka ba star yango ba misusu tambo bofanda ozo finga emsu chroniqueuse wana atika ka mutakala ozo finga emsu chroniqueuse wana wala ba bêtise alaksa ba vidéo ba bêtise ba zala kutu kuna te batala ka bino te parce que tambo yo cliquer tambo yo zita na yo tia commentaire na yo au moins tu as aussi importance mais ma vidéo ils ont enseigné bande ko nga botala neto komi na mukula suka botala nenge bande ko misusu bozo memana na distraction bino moko okotala ba vidéo au place de bazotika mutu mutakala misusu kuteza wana oyoka ozo kote page mo na Facebook batiki batie histoire ya film okoti okona mutu biso fanya ndako na ye weekend akotika kabite na ke lotala na page oyo na yeba nani ba news ni nyango ezali apo siko yo moko siko tango ofandi otala po komi antukaya bato binya baza mabe ba osamusa kuninga bongo yo kete ko sala ni c'est que yo poza songi okenya ko yeba news ni ezoleka kuna ba congolais vidéo ezo bozi ngana sala ki wana ezo kete ba 3000 mais oyo nga na tie kutu oyo to sala kana ba mama na biso na papa na biso mosala na nzambo azosunga vidéo wana misusu kutata 100 vie comité à part na Facebook oui ezotala mais na YouTube ils ont kutu ba j'aime
eloko te bandeko bozokende wapi mutu neti nga nakoko fanda na nga te nakomona video moko ndeko mwasi ya miso azoloba babétise ndeko mwasi ya miso azoyeba koenseigner baninga na ye basi te ndeko mwasi ya miso azobima ye nde mutaleki nazwi kaka kotala nga na fandi wana bandi kotala ah non to place oyo misusu bazofinga bato wenga mpe na ye kaka wana na bandi mpe non eza bapasta bozomona lelo ifo topesa bacombattant merci bravo bacombattant grâce na bino nde misusu ata bato yango oyo ya mutu mpasi wana ata nde batiaka bapolémike na bango babuzoba nango na YouTube mais ntango bokotia video moko kena bato bakufi na Beni bango omona bayebi wana bayoki mango bandeko soki lelo bakombata bazalaki te soki lelo bakombata tobima te okopekisa boye okobelaka tous les jours kobelaka air nyonso tu bolamuka mpona mboka soki bakombata bazalaki te nde tomonaka na Congo si batia RDC à vendre commissionnaire au contacter Kabila parce que peuple moko franchement vraiment tokanga nani bandoki baloki Congo eza banani muloki Congo n'espèce yo o mutozo atankaka place baninga bakufi martyr place baninga batangisi makila pona ko luka liberté yo caméra no etala kuna te place yo kizobozi akufi to akufi te yo wana bande kunanga na YouTube nanga kutela kisi na statistique ya YouTube et la kisi 5000 et quelques personnes au balandinga na vidéo wana parce que madame de vie monsieur Zazaka au monde en beaucoup plus c'est belé mais dans un système à YouTube bat balandi en muke même monsieur pour monde en oza muke mais dans système à YouTube bat batali en belé ils ont l'accès ndenge kota ko gérer babiloko bande kunanga ba congolais ya RDC to kanga nani bandoki tellement monsieur peut l'état mususu bazomona na ba biloko te peut-être l'état wana pesa na ba complice ezotika bino na ba distraction oyo ezotika peuple na congolais moko tala ba président mususu ya libanda baseka ka biso bato mususu bazoseka biso mama yo oyo ofandaka no samedi ozali leloko kosala okomi kaka si tu wana batie polémique te sikoyo polémique na vie ya bana na yo ekomemeloni misusu ofandi no kaka okendo kaka na bapage wana batie foto mwasi moko kuna te tala nano misusu batie mutu moko biso toyebi kuna ebongo soki batie osala na ngoni yo mwana no na classe azozwa te misusu banote ezokita ololuka to otala ta natala ta misusu na YouTube ndeko moko misusu azosala appel atangisaka bana misusu oluka te bavideo moko ya bongo parce que tozala bandeko baza na talent tozala bamama na bapapa oyo baza na talent oyo baza oyo ke non yo okoki kocontacte ofandi mpo vie na yo to ya mwana na yo échanger ndeko moko aloba nanga moko misusu moisanza page wana mosusu wana bauti bafingifingi bandeko moko toyebi nga na bi mama nga na mona moko mosusu yo tia j'aime na page wana pourquoi oh te na tiaki na nga j'aime parce que des fois ba week-end ezalaka ngo kaka kokende ta to otie j'aime siko ondimi mpe ba j'aime yango mosusu totiaka na Facebook toyebaka te otie j'aime c'est que oaccepte buzoba wana babiloko mosusu moto ozokosumuka ozokomema libabe na yo moko ozoyeba te ke non eloko mosusu wana ntango otie kaka j'aime wana moto aza soki atia site na ye na kindoki to misusu aloka misusu site na ye bato tu bayelaka bayaka epa na ye ntango yo otia ngo te yo pokoti na possession wana bajeme yango bamisusu botiaka boyebaka te okeki kosabone kaka na esika moko boye ozoyeba te okosabone wana bakonti misu ya bayoutube bino bozomona ngo kaka konti ya youtube mais nzoka nde okosabone wana esi moto wana oyo asala konti na ye wana oyo asali site na ye wana lelo bachroniqueur mingi ya RDC basimbi bakisi bamona bango kaka baza bastar elobi ata mama nanga nani Cécile Kimi ya droit d'Alésien bango soki kaka osimbi caméra oyo na star star yango soki mpe babeya soki mpe baaméricain oyo biso toyebi bango bayebi na bango biso te soki bayebi mpe bino mingi
oye ko s'abonner. Ozo s'abonner na lien ni. Tala na nous histoire à muto yo ko s'abonner na compte na ya Facebook. Tala na nous vie à muto ana. Tala na ba vidéo na ye. Bo soso la bato. Bande ba papa ba maman ba jeune. Ko s'abonner sika mo o comprendre te ezo benda yo kaka. Ezo benda yo kaka na kota ezo benda yo kaka. Mingi ba Congolais place on de kazo sala musala malamu mingi ba yakate. Place on mutazo sala buzo ba malgré bozo finga mais boza wana bozo soutenir. Isa passe. Tozo kende wa. Nazo zula mi maman na biso wazali azan expérience wazali professeur enseignant donc maman na biso aza wana toujours pona bakisela biso implice maman yo ozolanda biso papa yo ozolanda biso luka po ozona une solution ya étude ya mwana na yo luka aime sur oluka pe aime sur mwana na yo à apprendre anglais oyeba répéter ndenge ko sala donc ba solution ezali nazo zula mine maman na biso maman Mimi moi si ya évangéliste William Tamba en tout cas ko bakisela biso moi implice na kati ya vidéo oyo na yo maman pe na yo papa mutuzo landa biso. Allô maman na biso Mimi. Bonjour maman Mimi na sepeli soko yoka yo vraiment na sepeli oza bongo na kati émission na biso en direct maman na biso vraiment na zolo be la distraction o eza la kati ya communauté na biso oyo makambo ezoleka na kati ya communauté na biso makambo eza intéressant makambo oyo ekoki kosunga ba famille oyo ekoki kosunga génération ya bana en tout cas mingi na kati ya communauté na biso bazo ko négliger yango maman Mimi na bengisi yo tant que yo oza maman parce que oza maman pe oza enseignante toujours mona ba papa mingi ba maman mingi baza na difficulté ya bana na classe baza wana misu bana na bango bazo ko zoate bana bango baza na ba note moko ya C mais ba maman ba bipesi na ba distraction kaka sa media fandi o atala YouTube o atala misu sur Facebook page moko misu batie photo ya moto yo etant qu'enseignante eloko nini okoki komemela bafamille wana et puis koexplike bango mpo barejoindre yo soki baza na souci vraiment ya kotangisa mwana bango bosalaka ndenge nini mpo toyebi ke kotanga na niveau kotanga ekoma yango par correspondance donc yo oza na Dallas kuna na mboka na États-Unis mais moto aza awa na kati Europe akoki kosala nini mpo na balokalize yo mais obandi nano na conseil mama mpo makambo oyo eza mpasi mingi. Avant de s'introduire. Mesdames et messieurs, merci. La question merci pour un temps où on permet à ceux qui participent sur Balingi ou Nzambe va participer à la conversation aux deux en anglais. Nzambe, bien surtout les mois, les frères d'esprit aux place à Bissou. Pour vous les thèmes à Yabatou, va se recevoir les Bakoyo, pour vous la matou, il n'a pas Robayo, Kaboyo, il n'a pas Robayo sur les dos, pour vous la mise sur la Baroba, monde à fait, va comprendre direction au milieu du problème. Allô maman Mimi. Voilà une émission na biso tozo kende wapi maman Mimi na sika azuma problème qui est mais aza na ligne na biso. Allô maman Mimi. Ako na sika ko rappeler vraiment pour maman Mimi aza enseignante apesa rabako. Maman yo zolanda ngai na sali vidéo oyo po na yo po baksa implice na via bana na yo. Parce que ndenge toza wana pona tosa mama malamu tala ndenge mobali na ngai papa Camille Kanzaka oyo pe aza kosunga ngai pona yo mama yo papa o profiter na occasion oyo Nzambe apesi biso. Tala mama Mimi aza mwasi moko ya musala na Nzambe bazo koteya bazo sunga ba mama ebele yango nazoloba tous les jours biso tosalaka émission na Facebook bosengi nga demande ami na Moi Sanza. Maman Mimi peut se poser la besoin de ya ba enseignement OK pe pa na ye o sengi pe demande ami Mimi usungu mutamba. En tout cas vraiment ndeko na nga ya mobali ndeko na nga ya mwasi. Ba ndeko to bimana na ba distraction. So on a ça une comparaison boy parce que ça passe. Allô maman. So comment continuer prière.
que comme la mère Amélie Moutamba, la maman évangéliste William Moutamba, tout le ministère de Bishop Awana Dallas Texas, les États-Unis, on a ouvert ce rapport la prière des couples. Nous avons la Bishop Ezali 001 217 701 53 27. Merci maman. Merci beaucoup maman Mimi. Ndenge na uta ekoloba no kaka eloko nini soko koki kosunga ba maman oyo bazokota la distraction yo na yebi koza enseignante. Alors ba maman mingi baza pe na difficulté bana bazoza na ba note bien te bana baza vraiment na ba problème na ba classe eloko nini bakoko sala mais premièrement soko koko sunga pe ba ndeko mingi oyo na ya biso ba congolais ça fait mal maman Mimi. Na sur yo moko kolanda vidéo oyo na uti koloba différence ya na moni vidéo kaka na tie kombo ya ndeko moko ya mobali porte-parole ya papa la biso Kofi ex porte-parole na ye izaki vidéo ya constant kaka na salaki vidéo etalami maman même na système à YouTube il a sur 4000 mais na ba vidéo oyo maman Mimi yo ozokoteya yo ozokolobela pona avancement ya ba maman surtout pour ba couple mais aux autres la vidéo ils ont moins on dirait ba maman wana pe ba monyo surtout c'est comme si ba yebi na bango loko nini ba sala te parce que ba za la carte ya distraction kaka à ma place on ko ko ba nini pe ko belela na ba maman ba na besoin aide pour na ba na bango tant que enseignante. Maman la question merci Mingi je vois pas me dire que comportement faute de connaissance. Parce que biso toza kolina koye kolate koye bate yango biso toza kofama kota na biso bana na biso nyonso baza dégoûté baza détruit na koyebisa basi boye eloko yo oza kotala ou bien eloko oza likambo olingo loba ou bien eloko olingo sala likambo olingo sala bénéfice nini ekomema na kati ya libota na yo na kati ya bomoi na yo d'abord soki obali na kati ya libala na yo d'abord e soki mpe oza na bana na kati ya bomoi ya bana na yo conscience na yo ekoki kointerpele yo soki bakotala Kofi estce bana na nga plus bakobénéficie na video oyo naza kotala enseignement nini nga naza kobénéficie mpona partage yango na bana na ngai mpona partage na kati ya libota na nga même na libala parce que mosala na biso eza koye kotangisa bato nyonso biso nyonso toza baéducateur toza balakisi toza exemple toza baexemple mpona bato mosusu yo parent au week-end au croisé makolo likolo ya canapé olingi otala bavideo imputique eloko nini opesi bana parce que bana mpe bakoya kodonke bakoya kofanda mpe na salon bazotala nini ko baza kobimisa masoko nini parce batonsa likolo nde ya kozala masoko na liboso eloko nini opesi mwana na yo mais so otali bulletin ya mwana no omona kaka barouge na barouge na barouge quand tu bénéficies qu'est-ce que ta famille a bénéficié de cette distraction, de cette futilité. Et le connu est bon gagné. Ma maman, ma papa, il y a d'accord pour investir la bala. Quand on a mis qui on a au lieu de faire les émotions de télévision, quand on a ma caméra, quand on a YouTube, vidéo, Facebook, ce qui est bénéfique. Parce que vous avez pour faire ça, on n'est pas bas latino. On n'est pas baba. Baba, comme on me soutient, baba, comme on ça là, on met tout dans les outils. Mais quand tu fais ça, permission à pas de faire n'importe quoi. On peut mettre la télévision ensemble, YouTube ensemble, mais c'est éducatif. Baba, le bien solo. Elle a passé. Tu as pour travailler pour la moussala et pour la population, pour la peuple et qui les défend. Mais ce qui peut aller, ce qui bêtise les tiamina, pas de nous se passe sur la bêtise, voilà. Mais ce qui est comme instructif, c'est à lui, tu n'as pas qu'à voir parce que tu as associé la faute de la famille, on va très peu. Et il y en a qui ont encouragé pour continuer. Et là, il faut vraiment comme un bêtise aux autres, la plus tard, vous pouvez compter, ma fille, là, comment la zone, c'est le lieu. Merci maman Mimi. Pour nangi susu pona o sunga ba mama ba papa oyo bana bango baza na école.
yo tant que vous enseignante pour toi on a besoin moi na ye alanda cours par correspondance donc on yo koloba pour na ba rejoindre sur ko pesa ba coordonnées. Oui, maman, merci. Biso n'est la lobaki avant semaine passée. Biso tous de profession, tous la profession, pour aller dans la mathématique. Et là, on peut attendre anglais, donc la langue, cours de langue anglais, et puis la thème ça s'appelle anglais, français, grammaire et tout ça, la thème ça s'appelle histoire. Surtout, on a moi un problème. On est contacté, il ne pas de problème. On peut poser des questions, tout ça quand même lumière, oyer, ce qui ne va pas. On est supposant vraiment comment on a aujourd'hui qu'on va poser le savoir la tête, à tel moment on a sorti à l'école, on peut plus contacter des choses, et puis après, des choses qu'on expliquer exactement, oh, il y a ça là, à partir de la moment oui, tout ça les États-Unis. Les technologies sont tellement avancées que tout ça ne sera pas dans Skype, tout ça ne sera pas dans IO, ce qui parents va vous citer, de préparer les parents pour parents à comprendre les choses comment on a besoin de la classe. Vous me contactez des choses là. 001 817 701 55 27. Et puis, email, la vie sur les capacités. Mimi Mutamba L. Mimi M-I-M-I-E. Mutamba M-U-T-A-M-B-A. L pour la linga, parce que vous l'avez linga. L à yahoo.com. Vous contactez du sur email sur WhatsApp, vous venez du sur ta voix normale. Et puis, la copie, ça va coordonner, nous sommes pour préparer, si tu as besoin de tout la voix, ou pour te la compte, il y a Skype, de copie, ça va continuer mon cours. Merci, maman. Merci beaucoup, maman Mimi. Nasi Balandi émission tozo Kenya et maman Mimi tozalaka na ye tous les jours na Facebook nanga ya Moisanza enseignera kuna tosalaka émission na biso chaque 21h30 heure au tobandaka émission mais tobandaka mo de dimanche ti vendredi. Donc, kuna ba sujet za makasi. Donc, ce rôle qui peut aussi maman Mimi lisusu demande à mi Facebook na ezali Mimi usungu mutamba osengi epe lisusu demande à mi parce que mingi bande konangai et si ba se retrouver na ba enseignement ya maman Mimi vraiment zo sunga biso azo bakisa un plus et puis nzamba zo ko se manifester na musala oyo servante na ye aza ko salela ye. Balande émission na biso tozo kende wapi na simba obo la vidéo tout à l'heure bo rejoindre biso na Facebook bo zanga te ko senga biso ba ami donc kala mingi te tozo balande émission na biso pe na Facebook si je nango ezali kindumba ezobomela biso ba relation na sir mingi ya kolobeza te nazo kende vers la fin bande ko pe bozanga besoin ya ko contacter maman Moisanza bo zanga te bo benga opoza la besoin ya ko sa émission maman Moisanza naza na toujours pour na bino et bozanga te pour na toujours ko komela kapé biso na ba remarque pesa na malamu mingi na pesi merci mingi na les patrons des millionnaires de 8 bomber na kati ya Suisse yawa na Neuchâtel na pesi ba mbote mingi et na pesi mbote mingi na mon vieux de pire motema ya maman na biso ma beyangate leke ya service ya cause na Paris et na pesi mbote na na famille mobile na ngai famille Kanzaka na Kinshasa na pesi Charma mbote yaza o yaza artiste na biso aza ko sala biso théâtre na kati ya Congo et puis théâtre na bango et za na bosani kombo mais na kati ya azo jouer rôle ya garçon plaisir kombo na ye oyo azakuna na kati ya théâtre et puis na bosani lisusu te ko pesa bambote na ngana mama na biso Michael Mabilama na Allemagne na pesa bambote mingi na bosani lisusu ko pesa bambote na ngai na mama na biso Pascaline Tuka azabongo présidente ya association Adim ni tout moniz na Paris Facebook na ngweza Adim soko za na besoin ko sala ba don
pour contacter na Facebook na ye Adim. Donc na bosani surtout pour ça mbote na ngai na sœur na biso o aza na Paris Pétronelle et tout cas cancer à Pascaline et na bosani surtout sœur na biso maman na biso Doudou Bachala na pesi ba mbote trop et na pesi su ba mbote na ngai susu na maman na biso Liliane Likombe na Neuchâtel na pesi ba gros bisous et na bosani te le 22 octobre oyo toza bongo na Hollande eza journée pour na makambo ya Congo et pa ya papa na biso Placide